devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre. Boyebi, président Nabiso Fachi, Bandoki à Congo, Nabatuamite Mamabe, Bazali Kosala Nyoso Tuke, Makam Nyoso Tua Sala, Esim Bakate, mais Bozali Komona, Mwana Nzambe, président Liboso, a Pesa, Mboka Nabiso, Namaboko ya Nzambe. Soki Nzambe ati maboko mutu moko oya mukili akoki ko bebisa masolo ezate. Boyebi ke président de la République azali na Israël kuna na kati ya Israël ba witi ko pesaye doctorat, donc a commis docteur, donc diplôme munene ba pesa ka ba président Afrique eza rare ba pesa, donc présent ya mboka moko boya ye ba pesiye po ba mona ke vraiment ba la kisabatu ke ba présent oyo bazali na Afrique oyo bazali ko compter ke ba comme ça ba pays oyo ya Afrique et comme neti ba pays moko civilisé et comme neti ba pays oyo tozana bango awa na France ezali neti président de la République na biso Fachi Beton omoni ndenge balobaka nul n'est prophète chez lui. Biso awa na mboka na biso biso toyebi heureusement que batu oyo bazali motema mabe oyo balingi mboka na biso ekende liboso te bazali minoritaire mais biso toyebi eloko nini tolingi eloko nini oyo toyebi que président de la République akomema yango mboka na biso akomema yango esika oyo esengeli ya ezala avant tolakisa bino tant ba pesa qui est discours ye moko ndenga féliciter ndenga ba pesa qui est tozali ko lakisa bino israélien mundele moko azali ko conseiller na Afrique mobimba na monde entier ceux qui boza na problème ya démocratie na mboka na bino ezali te remède ezali Félix Antoine Tshisekedi bino moko bolanda. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Binomo Bolandi, donc Mudele Mutu, Azali Congolais, Azali Mwana Mboka Mususu. Botalara ke Mwana Mboka Mususu, Azali Kondima, président de la République africaine, Oya Monique, vraiment. Azali ko sala musala o ezali ko monana parce que toko koma na période moko boye moyo wanga ezati soko wangani okobima ndoki donc bino moko bozali ko mona ndenge makambo ezali ko kende na lakisa bino à maintes reprises pena kozongela bino ba combattant oyo ya Afrique ba vrai combattant oyo ya Cameroun ba bandaki déjà dès le départ ba monaki changement oyo ekotaki na Congo na biso boyoka ndenge bazali ko envier président na biso ndenge basengaki ke bapesa biso sénat na bango parlement na biso bapesa biso ba ministre na bango nyoso tout mais biso to pesa bango kaka Fachi Beton bino moko bolanda na bilili. Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne M. Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun,
Tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Les choses vont changer dans notre pays. On aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader. On sait qu'il va porter à ce pays dans le cercle. Toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va porter au Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale et plus récemment en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cela de notre côté. Binomo Bolandi parce que Congolais et loko alingi a évité. Wana na kotika yango te parce que ba misusu ba koti combat donc bazu yango donc na katikati ba yebaki but à combattre. Ngana zo sabino but à combat ezalaki que président auto zalaki ne na mboka zalaki étranger to zalaki kosala combat po ye alongwa nesika zalaki tozwa mwana mboka aya esika wana po tozwa solution lelo tozwi mwana mboka mais batu mususu toyebi te soki boule na bango eza nini toyebi te mais batu wana suka na bango bakolonga te yango na bino bozomona ke batu tout bazoya na ba contretemps basala boye mais président de la République na biso Fachi Beton azali ko kenese liboso parce que makamu nyonso tout bazali koloba et kosimba ete parce que yazali mwana nzambe bino moko boyoka mona ye ya remerciement tango akomi docteur donc azu doctorat ba pesi yango parce que ba monique musala zali ko sala ezali récompense moko ba pesaka n'importe qui te bino moko boyoka oyo président de la République Fachi Beton alobaki kuna devant ba micro na Israël. Israël c'est comme le Vatican des chrétiens du monde, c'est comme la Mecque des musulmans. C'est une terre sainte, une terre de bénédiction. Et pour moi, le fait de recevoir pour la première fois de ma vie une distinction pareille sur cette terre sainte est un signe du destin, un signe du ciel, un signe divin, qui montre que le Congo, la République démocratique du Congo, pays que je dirige depuis peu, est engagé vraiment sur la voie du destin de Dieu. Ce rapprochement avec Israël aura certainement des bénédictions divines pour nos peuples distinctifs, respectifs. Donc binomo boitu ko landa président de la République à lobby donc azalaki émotionné parce que ezali eloko moko ba pesa n'importe qui te donc kanamba sala soki 18 ans na mboka na biso ba pesa eloko aboyete donc oui ezali penza osengite ba pesio par rapport ya makambo oyo zali ko sala na mboka na oyo zali ko sala po na continent na yo donc vraiment to marqué pause publicitaire boyebi to epsaki bino ke donc bandeko na biso bazali na Amérique donc Canada États-Unis d'Amérique pour na Kodia Simo bazali na offre mo spécial bino mo bozali ko mona yango offre yango na bozali ko mona donc bazali na facilité ya kosomba mabele pe ya kosomba masolo na kati ya Kodia Simo donc vraiment bolanda Kodia Simo ezali société o epesi vraiment opportunité na bana mboka bakoma ba propriétaire ya bandaku na ba norme moko international na niveau ya Kisasa donc ekozala bandaku a crédit soko lingi crédit ko somba pe cash donc tozali pe na Sepela TV ezali décodeur o ya bana mboka siège nango ezali na kati ya Londres et puis tozali na Romain Ilunga les grands traiteurs na biso azali na mobilité géographique donc à Roya et Sikanyo surtout aux alliés. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. L'entreprise Kodia Simo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodia Simo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construite aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora.
Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, la concession Kodiasimo où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots, donc les lots A comme nous l'avions annoncé va débuter, les travaux vont débuter au mois de décembre, donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à Diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la Diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na poto, toza walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo eza, et bel attend, réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nyongo ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection!
quelle propreté! La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Zambi walikamwe, Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola. Quelle est la vraie délivrance? Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana na bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyokoleka na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Donc, binomo boito landa to zali donc sabino Kodia Simon azal na offre moko spécial na batu Amérique. Ba Congolais vivant na Amérique donc États-Unis d'Amérique na Canada bo bengi offre wana ezali po na bino. Donc lelo to zali kana sujet moko ya ko beta cité po boye ba ke président de la République ata batu oyo bazali na kati mboka batu mususu ya motema likundu bazali kondimate mais moi na mboka oya komema mboka na biso esika oyo esengeli ezala. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Azali toujours kokende liboso, donc bokoki kocha bakal o nyoso tu bokolinga bosala ekosimba te bomoni kuna na Israël. Donc azali docteur ba pesier donc ba commissaire docteur par rapport à compétence na yena musala oyo azali kosala na mboka na biso ezali ko monana parce que ba président oyo bazali ko simba Afrique Félix Antoine Tshisekedi azali parmi bango. Donc tokomi nasuka ya émission na biso ya lelo net sarabinoka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Soki na komi nasuka ya émission na biso na robot sanate donc kopé sa base mbote donc nakobanda comme vous pouvez vous en douter na Angleterre pour na repé sa honorable Jean Moutala. Merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati Espagne pour na repé sa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu. Merci na nyoso tout zali ko sala pour na 5 minutes avec César Ngadi toke na kati ya Montréal pour na repé sa Maman Nabiso Fina Mokonji merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati ya Belgique ou babengi Lola pour na repé sa Poutou de ya Lola. Merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na katia Belgique pour na repesa Masalangai Richard Azama merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi a na katia France pour na repesa maman na biso Esther Ngakono merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na katia Paris pour na repesa Luxon Kangi le grand réalisateur Luxon Kangi merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Togosugisa pour la santé
pour la santé ce que zali malamu te okosala eloko moko te donc ce que santé zali malamu okoki se projeter na avenir okozala na ba projet d'avenir donc tokosukisa na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Salate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Clébois, 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 Clébois. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire, au c'est vrai, tu vends.